namo kurera namo. Bonjour. Mbote mingi na bino situ ba ebolinga ka maman Eliane Nitu. Na pesi bino ba mbote ba ebwe abarezenu. Ma vimpi maluka imoyo, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe amorazo ba television kimia ezali. Ndela ba tout ce qui est kola la kolanka eza habitude de temps olali olamuki okuti nzamba pesi un peu mabomo igwe bana kokumisa nzambe kopesa nzambe merci parce que mingi pe tolola kina bango balamuki te. Mingi pe bazana kati ba prison, musu bazana ba hôpitaux, batu bazana ba problème ndenge na ndenge mais soki nzambe apesio bonne santé, apesio makasi ya kobima, kokende musala kozamwa lipa kochana munoko kumisa nzambe pesa nzambe merci pona oyo zangi kosaela yango suscité mais pesa nzambe merci pona oyo yo zanango otali na Bible babi contentez-vous de ce que vous avez c'est plein na oyo zanango pesa nzambe merci kasi kocha suscité pona oyo zangi parce que nzambe mopesi na nyonso ayebi pose ya motema ya moko na biso mais loko alingaka mingi tozana no reconnaissant na oyo nano apesi biso surtout pema ya bomoi na oyo nano apesi biso nzambe alingana to reconnaître nano bolamu na ye merci mingi na biso to ba bolingaka maman Eliane Nitu bino ba obosepelaka na maman Eliane Nitu bino ba bolingaka ba émission oyo ngai maman Eliane Nitu na saela ka bino na bi merci beaucoup ndeko so pesa mbano liboso kutana ngana ko senga na o s'abonner na Eliane Nitu TV. Après avoir s'abonner, activer la cloche de notification pour que ceux qui aiment ce qui écoutent na katia chaîne Abisso, vous aurez toujours à la page ou qui aiment ce qui écoute na katia chaîne Abisso ya Eliane Nitu TV et puis na kosenga na pena bande ko sokota l'émission et ko zala pe malamu o partager pe na baninga mususu ba ko kape ko yeba ba ko kape ko mona makambo oyo talaka oyo sepelaka nango o partager ngo pe na bande ko mususu. Lelo to ko solo la boy. Nakanisi na ute ko sala émission moko awa o to ute ko solo la ona ute ko ebisa bino pona ndeko na biso moko ya Lyon oyo mwasi ne oyo mobali na ye vraiment amenaki vie moko trop dur na mama Bokilo jusqu'à ce que ba bengala mwasi abima akenda mama atrela na kati ndako na mwana na mobali ndeko mwasi nde tolo baboye akenda na ba social na mwana na ye akenda koluka esika ba pesa ska vanda Dieu merci ba pesa pe mo esika ko vanda ndako nanu te mais azana na ba na social nano ebisinga nano ba pesa penza ndako teke azana ndako mais quand même ba placer na mwana aza quand même nesika ya kocha mutu bande ko mingi batala ki monsieur oyo ba bengi ngai to sololi en tout cas na zu vraiment ba coup de fil ya ebele ya bato ebele o bazana kati ba situation difficile na kati ba mabala na kati ba mariage bato ebele baza ana mariage mazo vivre enfer ana mariage na kati libala mazo vivre esengwa libala te na kopesa bino na moko oyo ndeko ayebisingai ndeko ya apesinga lisolo ye azabona na kati ya mboka ya Dallas albi maman Eliane Nitu ndenge tozaboye naza na mboka Dallas c'est pas nazali naza mwana naza mwasi oyo natangi mingi ba parents nga vraiment batangi seki nga natangaki malamu awa pe place naza pe cadre naza mutu nasaka pe musala moko ya malonga donc naza médecin voilà naza mwasi aza médecin albi naza médecin vraiment nasaka musala na ngai na ganyaka vie na ngai bien tozana mobali tokuta ineka a to balani a mais na niveau d'étude nga naza na niveau moza plus élevé que ya mobali nanga même na côté finance nga vraiment côté finance naza vraiment mal naza vraiment na côté finance naza penza finance nanga eza bien je suis ngai na habite pour na nini voilà abi même côté finance nga na ganyaka bien par rapport ya mobile nanga parce que mobile nanga azaba toyo ba sali vraiment ba classe mingi te yebi na mboka poto nde toza soto kutani boki pate oyo tanga esa ezaka ka bokuta na ka bosanga na bosana nini bobala na bobanda kovanda parce que mboko esenga kaka bato bazala mibale alors maman Eliane Nitu par rapport à likambo oyo lo bakitala oyo ngai e komeli ngai soki totali likambo oyo lo bakipona nde couple wana moni ke mwasi azaki na confiance makasi na mobali na ye voilà pourquoi bimeseki ba mbongo apesi na mobali a épauler mobali na ye pour que mobali na ye akokisa posa ya motema na ye azaki mwasi mabeta azaki mwasi malampo a épolaki mobali po mobali akokisa posa ya motema mais na retour na ba pesi o babi merci ba pesa na mbwa alobi alors oyanga histoire eza boyo alobi awa esika toza oyebi biso na États-Unis toza na bandako na biso vraiment ezalaka minene pe tosombaka na facilité na si na somba déjà alobi te que tosomba alobi na si na somba déjà
na somba kinga moko to na zekinga moko avant que nazana mobali na mi sombela kinanga déjà tangu nazu mobali to komi kozala na aye kokota ka pai oyo nga nazali tiki place ya zalaki aye kokota place nga nazali parce que nga déjà na sina soma na za vraiment na ndako munene na za vraiment très bien na sala ka musala na nga malamu na za na salaire na nga vraiment ya bien en tout cas vie na nga je me plains pas vie na nga en tout cas tout va à merveille. Alors maman Eliane mobali na ngai apesaki nga makanisi alobi que mon nengo sosomba aboye na poto malamu kosomba pe na Afrique parce que mboka na biso eza mboka na biso malamu kende pe kosomba na Congo moi ça lobi abi ngai na mi pesa mingi na musala vraiment na kozala na temps wana te kende na Congo boye tout ça non 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 et surtout que famille mingi abi mama botanga maman Eliane aza awa bande konanga baza abi surtout que famille mingi eza awa na kende suko somba na Congo ba voyage ne na kokate et bonga koke na mboko ebike mama azali papa azali abi papa sa kufa déjà tozana mama vanda pa na ngate mama za na oya ndako oya yiba deux petites sœurs nanga baza na banda kuna bango mon grand frère aza pe na ndako ne do mutu na mutu aza epa na ye mutu atungisaka pe moninga na couple azate mais mobali oya ngai yende na poto ana mutu te aza na ndeko te o aza ndeko ndeko aza te ya libumo papa moko baza te aza kana ba cousine mutu baza awa mama na aza na Congo ba propre frère ba propre sœur na ye baza na Congo apesinga makanisa binanga te atoza nango awa malamu kosomba wapi kosoma na Congo na moni pe ke boza makanisa mabete eza mboka na biso vike famille na ngani so ezali awa mais eza mabete nazala pe na moi eloko na mboka na biso ekozala pe kaka bien tonga to bongisa sono ke na ba vacances naza pe nesika ko komela etu ou bien to ko cha ba locataire parce que nga vraiment maman ni tu ba ide penza ko zonga penza ko kende mboka vike famille so eza awa ba ide wana na mutu ezala ngali suti sona ke ba vacances ke na ba mboka mususu pe na voyage rapide penza mingi te naza mutu o penza vie nanga après classe nanga na yaka Dallas kotanga après classe na kota vraiment ka na vie professionnelle ya ngonde penza zo nga temps ebele na ba vacances mingi te maman na sali confiance na pesi mobali mbongo akende kosomba esika asomba teke lopango eza lopango to banda kotonga asomba lopango mo eza déjà na ndako tosala ka modification na pesi mobali mbongo mais montant aboyeki koyebisanga pona loba montant te poso na lobi montant bakoki ko comprendre ki ye mutasali ni abimisi likambo ngo elisolo abi nanga na kopesa yo montant te na yabi ke masolo musuza ka pe similaire mais montant na kopesa na koyebisa wote mais na pesa ki vraiment mbongo ebele mobali akei Congo mobali akei Congo aki asombi ndako ache na kombo ya mama oya bota ye mwasi bakende kosomba ndako lokola ndako oyo kutakinga na sina somba ndako nanga oyo kosomba na Congo ekozala na kombo na biso mibale monsieur madame mobali abi abi na billet na séjour na mbongo nyonso nga na pesa ki parce que nga na gagnera mieux par rapport na ye. Et puis maman ni tu naza vraiment na économie puis naza vraiment bien. Mama mobali ake Congo ake kosoma ndako. Mobali asombi ndako ache na kombo ya mama oya bota bango. Mobali ache na kombo ya mama oyo ya ye. Moi si pe ayebite. Trop de confiance. Mobali a voyagé, mobali akei, mobali asombi ndako. Après avoir kosoma ndako mobali atikalaki na mbongo ndambo azongi pona cadre ka ya confiance ko vraiment moi si penza que confiance quoi abinda kuna sombi mais moi ça lobi trop de confiance na tuna ki epete ke wa ba papier nga ba cadastre tout ça boye na boye na kipa mamba buka lopango te oh lopango ba wana na kipaki te fiche parcellaire abina kipaki biloko wana te pona ngana na confiance ke mobile na nga ke deko somba et puis azongi na mwanda mama boko mama Eliane mbongo azongi na wana maboko azongi na $5000 na maboko abi en tout cas na sali ba dépense tout na zongi na $5000 en tout cas sala ki nga suma lamu moko ngabi mobile aza bien na pesi mbongo ki asali affaire azongi sali nga $5000 sko tango pesi nga $5000 wana abi na nga lobi omoni kenga awa na kaka na ba cousine ekozala pe bien mwana mama pe ayana bengisa ndeko nanga mwana mama akoka koya loko atona $5000 ona zongiseli yo soko koki ko bakisela nga susu mbongo musu na likolo nasala ba démarche pona bengisa ndeko nanga asala nini aya moi c'est pas tali likolo atel na sa habiter eza pe mabete alors pour moi
Non, rappelez pour moi, non, c'est je te rappelle pour moi. À toutes. Bon, voilà pour moi de mon cœur, maman Eugénie Mongaï, belle sans maquillage, maman Bobby Lada. Voilà. Mobali, moi ça lobby. Mobali a lobby qui n'a besoin de bien que ça peine de konangaza. La bien peine attendre bi ah ngana na deux petites sœurs. Ah, ngamo naza grand frère nangaza, maman za. Les appelle ma bête. Moi ça lobby, maman Eliane. Aïe bisera que ba démarche pour on ça maman la bien ça sous $10,000. A comme na $15,000. $15,000 pour ça la ba démarche de kona moi ça dini akoka kolanda ende kwa moi si aya na poto. Ndaku acheki na komba mama na bango. Nga na yeba kite. Ba démarche que na ko sala oli aya na ndeko na ye ayende na mama na bango. Mama o abote ye mobali. Ba démarche salami na uti musala ko musuna kota boye c'est président maman Bokilo. Maman Bokilo dit toi que to yebani te na mobali to yebani ka na poto. To yebani na Congo te to yebani na mobali kaka na poto. Maman Bokilo to sola na ba vidéo to sola na mona ke maman Bokilo wana yebinga pe tout ça po bakenda pe ko bala ngai maman Bokilo na sepeliti maman Bokilo aye mama ye o sande nini pona mama ya yo baki kele kino mwasi mutoko ya biote kop moko boye na zwaki pona petite sœur ya kopa ngo seki mopulu mutongo kwa seki siko na buku moko boye mama moko boye yango na sali ke mama sa nini mama aya nan comme ça ndeko na nga wana na osala ka effort akoya siko ndenge mama ye ndeko mobali ya zana ndeko na nini te na États-Unis kuna te na kuna na Dallas ska baza ndeko te mama bandi ko vanda na bango na ndako na bango mama bandi ko vanda wana siko abi mama zaka mama nda boti mobali ndenge kaka aboti nga pona nga banda ko mona ka bon mama ye bon problème ezate ba chambre ezebele mama sala nini mama vanda en attendant aluka ndenge nini akende ko placer mama ndenge kaka ezalaka ki aluka la mama esika mama akende mama to bandi ko vanda na mama nga na travail kamina kenda musala tana kozonga yo mwasi mobimba ka okendaka musala ozala na tango olambela mobali te olambela mobali na yo te mama mama naza muto na salaka mingi naza médecin musala nga na salaka na oya mwana na yo eza musala ndenge moko te nazaka très occupé donc ko banda te ke olambela ka mobali te awa siko bandi makambo bongo mama ekosimba te tokoyokana te wana tuka na bisaki mama ko banda boye te ko elanga ba contrat nga mkolo boye nga mkolo boye mama na 50 ans yo ko contrôler nga ndako nanga na 50 ans na mama contrôler nga ndako nanga comment mais non teza te mama vanda na kimia place oza donc vanda na kimia na ngi problème te mama alabi mama na ngai tango yoki ke ngai mama Bokilo ko mepa na biso mama na ngai abi chancha mama ndenge ni mama Bokilo aye abandi ko vanda na ndako na yo bolukela ye sika ko vanda na mama Bokilo e ko lukela kaka ba problème lelo boko vanda bien lobi boko lobi kuna e ko zala makambo akolukela yo problème ngai mama na boti yo na sepelite na lingi pete yo vanda ndako moko na mama Bokilo na yo na lingi yango te kolukela yo ba problème e kolukela yo ba problème et surtout que ndeko mwasi wana na mobali baza na bana te baboti nanu te e kolukela yo ba problème ba vanda kanda ko moko na mama Bokilo te et surtout nengo zawa nano boti te e kozala ba problème wana ngai malamu akende kote mususu moi ça tarabi na obanda ko bisa mobali ndenge nini ki mama Bokilo sa nini akende kote mususu na kolo bateke mama lobi fonga mona luka ndenge nini ya koyebisa ye ndako peta biso meletala ndako munene kolala kolamuka mama Bokilo ka ba problème mama Bokilo ka ba problème mama Bokilo ba problème timu ko mususu mama Bokilo lobi na ndeko na mwasi lobi yango yo ndako munene boy bonga ke tonda tana bana ndako za tana bana te kaka batumi bale kaka bino moko bien mama Bokilo mama na biso ko ndingo yebo kokota na vi na ngai te likambo nini mama ndako eza munene mama tango na sombaki ndako na zaki na bana te bana pe nanu pe bayete bana pe ngai soki batekaka baonde na sina kiko somba mais le ko la place osomba bana bazalaka te nazo zaka mukolo nzako mbako pesa ngai oya ngai bana mama ekomela ka likambo mama pe tongo ndenge tani boye ata muta ko simba ngala makolo azate muta ya ko tungisa ngata koko azate mama na bandi ko chakolonda ku mal à l'aise
Pona mama wana nenga za na kati ya ndako azokanisa ke ndako yo eza ya mwana na ye. Na mutu na yende ka yebi. Mwana tango yaki na yepisi mama teke mama ndako to oke ndovanda eza ya mwasi. Te. Yezo kasaka ndako eza nani? Eza ya mwana na ye. Nzoka ndako ya mwana na ye te. Ndako eza ya nani? Ndako eza ya mwasi. Mama nitu. Tobandi kovanda 3 mois. Na mama Bokilo. Wana nga na yebi ka teke na yebi ka teke lopango bacha na kombo ya ye mama wana na yeba ki ka te. 3 mois ekoki. Toza kaka na mama Bokilo 4 mois, 5, 6 mois. Mais na 6 mois na mama nazo tungisa nga heureusement na kenda musala na zonga ka. Mais ezataka koza ndako bo mama wana ka motungisi. Mama na menga mona ki motema na mona kaka bon. Na koko benga na yete po azaka ka mama. Mama Eliane. Oyebi mukolo mususu nazala kite na keka musala ndenge na kenda musala. Mama nanga aye na ndako. Tango mama nanga aye na ndako. Aye na bana ya petite sœur na ngai mibale aye na bango na ndako bana bakoti ndenge zalaka ba mesana ndako na bango bazwi biloko tusa boye na boye ndenge zalaka mama wana azo das ya koyebisa mama na ngake awo sikoyo ye na bana oyo bakoko na yo oyo sikoyo ngai awa naza bakoko te tala ndenge bakimi mbango na frigo tala ndenge baza kosakana yo za na bakoko basimba kona makolo ngai aza ta na bakoko kosimba nga na makolo te mama na bi mama, nga muna pesa kabana te, nzambe nde muta pesa kabana. Siki nani baya na bayete, bana bakoyaka kabana ngo bakoyaka mukolo nini, ebele ndako munene boy. Ebele ndako munene boy, ba chambo nyeso tu polele, bana bazate, navanda kaka boy. Abandi kwa take mama ya mwasi. Bana bazate, koko kusimba ngana makolo azate, yo zana oyo bakoko, ngana zana bakoko te, boya ntuka nga yeko simba te, wana na 6e mois, yeko simba te, kovanda boya ntuka nga ye mois ete, mama wana abandi koswana na mama ya kolondako, mama ya mwasi oyo kolondako. Mama na bi mama, omoni ngai na yebisaki na mwana na nga. Yo vanda awa te, pona yebaki to kokoma na point oyo. Na lobelaki mwana na nga ke yo vanda awa te. Pona yebe ki etokoma na point oyo boyebi ba mama biso bakoma makambo pe ya ko filmer mama oyo tango baza ko swana na mama ya mobali mama ache record ne mo bina record parce que bango bata États-Unis mama aza ko filmer makambo nyonso oyo baza ko sala nini makambo nyonso oyo baza ko solola ndenge ebandelaki talaka mama avandaka déjà na Dallas mama déjà ça mama Dallas et puis mama wana zaki mama oyo ki azaki na mbongo mama za mama kenda classe mama zaki atengisa bana na ye ndenge ndeko lobiki en tout cas biso so totangi to na ba vie na biso ya bien et tout mama pe azate ki omwana mutu meme na poto te mama nda mema bana na poto mama nda tindaka bana bakende kotanga mama ye mopo ake poto ta mobali na ya kufaki ake pe poto do aza mama liboko na sete par contre na ndenge vie sociale famille ya mwasi na famille ya mobali famille ya mwasi zaki bato high class famille ya mobali nde zaki ya C na discussion na bango wana ndenge babandaki ko discuter mutu abandi makambo ni mama ya mobali oyo ko vanda kati ndako ye nde mutu abandi ba problème ye mutu abandi ba problème mama ya mwasi pa lobi tete to kokolo bana mwana na ngai boye te ndako po vandi a ozo ko tutela tolo ndako munene eza ya mwana ota ndako eza ya mwana na ngai eza ya mwana na yo te ngai nalinga kito yo vanda pona yebe kito kosuka kaka boye ndako pe eza ya yo te ndako eza ya mwana nga yo kama mama wana bie ata soki ndako eza ya mwana yo mwana na ngai asombelaki ngai pe ndako yo kama mama zanga sagesse alobike mwana na atoso tutela nga tolo kenda ko eza ya mwana yo mwana na nga tango yaki kisasa asombelaki ngai pe ndako yo kanisi nga nazangi ndako ngape naza na ndako mwana na nga sombela nga ndako mwana osombela yo ndako oh mama azeli ti mwana ya uti musala mwana na ya ye ayebisenga awo ezaki kita na mama bokilo na yo yo mama bokilo alobi soki mama nazo tutela nga tolo alobi ki ndako eza ya yo ngai pe mwana na nga sombela nga ndako ya te ke ngai nde nazangi ndako nakasona via ya locataire te mwana nga sombela nga pe ndako mwana sombela bien mama pesi détail ndenge mwana nga yaki voyage mwana nga sombela kinga mama zo tuta tolo mwana nga ndenge yaki voyage mwana nga sombela kinga ndako yo tutela nga tolo ndako mwana yo ata nazongi na kisasa na place ko vanda po mwana nga sombela nga ndako siko mwasi atali mwana somba ki ndako asombela ki ndako seke mbongo nga na pesa ki ye yango sombela ki mama o ndako po ye mobala na elote mbongo na pesa kende kosomba ndako
ndenge ni mama alobi ke basombelaki ndako mobali pa kutaka musala te mobali tu musala mobali aye tango ya kuti mama na ya zawana mama bokilo zawana mwasi zawana na bana mike banyasi ya ndeko na ya mwasi bavandeli siko réunion problème ni nezoleka awa o tata ndako yo eza ya yoto eza ya mwasi mama to komela niveau makambo ndako ndenge ni o te po mama na ya lobike ndako yo ngana vandi awa eza ndako ya mwasi eza ndako na ote ngape na bisi boka tsinga na zengi ndako ngape na kongo na ndako mwana na nga asombela ngape ndako mama siko na nenga kotuta tolo ke mwana na yasa nini asombela ye ndako ndesiko mwasi bi papa bino boza ba locataire boza na eloko te ngai naza na boziko leka yo ngai na pesi yo mo yo pesi ngai ide po ide zaki ya mobali ke lokolo za deja na ndako na poto malomo osomba pe na kid opesi ngai lobi to soma ndako na kisasa sikoyo tango mama na zolo ba kosombela ki ndako osombaki ezaki ya biso ubi osombela ki mama na bino oh non omoni nde na sombaki ndako bongo na cheka na kombo ya mama parce que biso lokolo to amusika kinaka na makambo nango ta musu problème boye on a chika ndako na kombo ya mama ah bon na mbongo nanga osombi ndako okiyo kochena kombo ya mama na bino ya mama na bino zoko tutela tolo awa ça ne va pas se passer comme ça. Donc quoi appelle na bana te mama na lokwa pipe na bana te boko kipe ko garder ndako na ngai te ndako na nga boko garder yango te il faut zongi selanga ndako wana nde pai mama bokilo aye ko ba vérité ke ndako eska zo vanda eza ya mwana na ete ndako o basumelaki na Kishasa eza pe mbongo mwana na ete même mbongo ayeli na poto eza pe kaka ya mwana na ete eza toujours ya bokilo na ye mwasi ya mwana mbongo ya bokilo na ye mwasi ya mwana nde sikoyo ata malgré mama na azalaki abise mama oyebi ndengo yeboye na mbongo nanga na misi $15,000 $15,000 américains na pesa ki na mwana na yo tala ne oyo ko meninga vidir tozalaka no awa kotubanga ba piki ko bokela nga bambwakela ya musolo bananga boye na ko aka motema na bakazaka mama bokilo na biki mwana ko luka place akende kotiko kende kovanda metala situation auto kumenango lelo mama za na raison mama na ngapsenga ko vandisa bokilo na ndako na yo te akolukela problème yango na pesi yo na mwana na yo une semaine parce que na bomoto na za nango na koloba te bobima lelo non na pesi bino une semaine bobima bolke sika ko sa nini ya kokende na lingi lisusu na ndako na ngai te bobima bokende yoka ye mobali bon loko bito bima na mama to kena mama de toute façon ata pe to kei na tiki pe loko na simate na apena loko na ko regretter te ona ko ya ko zongela awa mobali siko ami bimi siko ke politesse na siko e bimi manquement pe bimi abiye ata personne ke naza pete ke ona ke ba olanda na pension alimentaire to pesa pension alimentaire to pesa bona apena loko na tiki na simate oyo ko zongisa apena sima problème eza to ko pesa une semaine to ko bimana mama to sa nini to ko kende alobi wana nde mama ni tunayeko komona siko motema ya mobali mama siko tango ayoki ke ndako eza ya mwana ete eza yanga atuti tolo ke mwana na sombela tango ayoki peke eza mbongo ya mwana na ete eza mbongo ya ngai nde sika mama yeko sani ko buka mwa mapeka une semaine apesa ki bango mama oyelia ne koka kite 3 jours na kenda musala na zonga na kuta mama na mwana na biloko na ya mwana na basima za basani ni bakenda parce que ngala somaka ndako na ngala zaka nga moko libala pe to balana pe na nini na ba commune te ke to balana na ba commune tout ça non loko na yeba ki ke na sana ngana no pe boye na boyaki makamto ke ba commune tout ça na linga kite siko ndako na ngai oyo ya somi na Congo e ko makamba ba procès mama ni te komi makambo ya ba procès parce que na lobi na koki ko tika ndako na ngai te motoki na ngambongo na nga na ko tika yango te nde na za ana komi ko futa ba avocat basala nini mama na ko kozongisela ngai lopango tala sikoke baki ko sala ba contrôle na cadastre partout mobali acha lopango na kombo ya mama oya bota ye sikoyo eloko ndezo prouver que mbongo ezalaki yanga sikoyo toza na procès eloko ndezo prouver que mbongo mobali kenda ko soma lopango ezalaki mbongo na nga ezaka maloba
ke mbongo nga muna pesa kiye nde toza boye na niveau ya kini toza na procès na mobali oyo na mobali to na procès basi babimi na ndako na ngai bakei donc ngai nakosa ote maman Eliane ndenge na bande kopesa mobali moi position de faiblesse komona kina na bana te naza quand même na mobali na garder ye tozala tia checkinga litoi to somba biso to na Canada to pardon Canada to na Dallas biso so toza na Dallas tia lobaki to soma ndako na somba ki kaka bon ezala ya biso mi balé to somba ka tala kende ko tshana kombo ya mama na bango donc en réalité mobali a escroqué ngai eza escroquer ngai et puis na bimi si mbongo maman ni totala muta voyager asel makamboti azungu na 5000 na baki sous 10 000 abiki sœur nazo na place a sœur amemi maman na bango fils à maman ozaka na serge pour maman na bango yena maman na kati ndako nanga moko maman comment ça nanga boye donc maman tia zala ki na beka ke ndako ya mwana na ye donc ninga zakiti ona bika ka ndako mwana nanga yo lambelaka mobali te yo salaka boye maman koma ko tchanga mal à l'aise et pourtant maman nanga esenga ko vandise na ndako te suko vande pana ko luko ba problème na yo kela ki mama te mais na ebisio batona ba traumatiser nga ndenge na zabo na komi na procès na kongo ya koluka ndenge ni na récupérer mais le pango na komba mama wana mbongo ebimaki pana nga mutu kende ko somba le pango mobali ache na kombo ya mama na ye suko na ko récupérer le pango nga ndenge nini. Donc, pour vous dire que les escrocs en cravate, ozo vanda na mobali, bozo lala, bozo lamka, bozo la, bozo men, makanisi ya mutu, motema ya mutu toye bakate, oyebi teni na zo kanisi na kati ya motema, et surtout de quoi le bi na 50 ans, maintenant na botité. Donc, position de faiblesse, moi, zaki na wana. Pour banda babala ni na mobali, bazana mobali, ça fait 10 ans. De 0 à 40 ans, na zako viva na ye moko, ba vika normal. Mais depuis babala na mobali, ba sel 10 ans, 10 ans OP, ba botité. Nous avons dit ça, donc, avec la position de faiblesse. Position de faiblesse, nous avons dit que nous avons dit salaboy, na sali salaboy, na salaboy, na sali. Mais nous avons dit que 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 nous avons dit mais ye, azana bana misatu na Congo. Ngakutu na ngote, mais ye azana 3 enfants na Kinshasa. Ana bana ni misatu ngane na bana te. Mama komika kake babo bakoko bazate baya ko kangana makolo mama banana la mukaki faites ki atako ko azalia akangana makolo. Donc les escrocs en cravate c'est juste pour vous dire que koza na mutu bozo lala bozo la mkwaza mobali na yo mais oza na kati na ye oza na kati motema na ye moye bango ezate nzamba bomba mitema na biso bato ayeba kitina pour ceux qui to yeba nde to boma na kasha ne mokili ses kufa nyoso na ko bomana nde to zo bomana lokwa ba nyama lokwa ba taba lokwa ba soso pona mitema. Oh, yeso baki mitema na bino lokwa ba eza lokwa ba nyoka wa mitema ba nyoka. Donc voilà ndeko nanga tango yoka ki likambo lobi ngai pe nazo ya munene yango ne ko partager na bino likambo ndeko lisolo uti na Dallas yango mindele bazaso babalani ba bien ba muso ba seli séparation de bien bazana ba on a torté pour te ba ka venir te boko vana na muto au bout de 30 ans bokabwani au bout de 50 ans bokabwani. Moko séparation de biens eza na ngoma bete. C'est vrai que biso ba noir eza na pesa mentalité na biso te mais on apprend tous les jours ce qui likambo comme li moninga yo pose ba ngape ko komelanga ngape ko komelanga ba oyo basi ba sala déjà o bosi bo sangisa ba bien bo sangisa ce que na bo sangisa te e ko zuli balo bali sala attention et surtout yo so ko za na mo bozi koleka mobile keba mibale mingi bazaka na motema mabeso amoke mwasi azana bozi koleka ye mibale mingi basepelaka bongo te mingi nalobi te ke bango nyonso mais mingi mibale mingi so moke mwasi azana bozi koleka ye mitema na bango esepelaka te. Et voilà moi le kamu ngana bino yango na ngeto so na bino yango wana babela mwana wa mutu wa mufa wa teleja so ba kote a mwana mutu azana ba moyo ozengi pe baboti profiter oyo kama teya ya ba mama ya baninga to pe ya ba papa ya baninga. Nenge to ya poto to ya moluka mutu nyoso ya koluka mwa lipa ya kolia soko azui azokanisa libota ne abi mama Eliane ngaba ndiko so bana poto kote na nga passe zate me kote na bango bibembe boni na kundi waka tata mwasi akufi okundi noko akufi okundi osa dona bimisi mbongo na investir trop na nzoto mwa mobali mais soka nango abetinga ya koto ye mo apesinga idée
lokola kotanga déjà na ndako na ngai ke ndako na ngai na droit nango te yango check pesa ngai idée ke to soma na Congo nzoka suite nango za kinini escroquerie a escroquinga ndako na ngai ne tozolo baboy naza na procès na Congo nazo ebate soki na ko gagner yango ou bien na ko gagner yango te question mark je ne sais pas voilà bandeko paza amato ya koyoka ayoka soko tali lisolo oyo na kosenga na yo partager na bandeko mususu ekoki kosunga ta ndeko moko to bandeko ata mibale po bolingo kangaka biso miswa bolingo kangaka miso ta muto afunga na miso boy ekomi trop tard bato so ba na kati ya esika makamuso ba bate bato bakana libana de bade ba mona bien oyo na mona ka eza intérêt oyo bolingo solo oyo bolingo lokuta mais ne ba l'amour est aveugle ceux qui muto salingi akoma ka aveugle ayeba asuma bena malamu te. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalusa kumuna. Nzamba nibeshene bana betu bons. Boka mataba bisous. Bonne journée. Bye bye.